Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Makamu ezali. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Bonjour, bonsoir la Chine de Karine Mokonzi la baronne. Tangu tolobaka, batwebele, balegara toujours pour nous contredire. Tangu biso to révère conscience à ba chinois, na ba chinoise, batu ba panzara biso sango ya mabe. Karine Mokonzi la baronne a lobby. Karine Mokonzi la baronne a belti liboko likolo ya mesa, aba ba polémique, c'est-à-dire plus question de distraction na kati ya la Chine. Siko ekomi tangu toyeba ba vrai chinois na ba vrai chinoise ba nani oyo ba pusana pembeni ya Karine Mokonzi na bolingo ya solo ba nani oyo ba pusana pembeni ya la baronne ba nani oyo ba ndima kolata dosar na sima mokongo numéro ya Karine Mokonzi la baronne ça dit ba sala rango na bolingo nyonso na volonté nyonso Galmi Kofax face à la Chine awa na Rose Bombo officiel pour commencer na pesi mbote ebele pa ya basi nyonso o batondi saka la Chine na pesi mbote ebele pa ya Yemogo Rose Bombo officiel depuis Irlande, mbote belé pa ya Marjeli Kaninda, mbote belé pa ya Maman Nela, mbote belé pa ya Charlie Binti na Finland, Maman Bibisha Makopo éternel maman na biso ya motema, Maman wa bolingo na pesi yo mbote na yo, ebele Dido Singi crème magique, Shérif Kachiko image de la terre, bambote na yo, ebele, sans oublier la femme de quelqu'un, Rose Moulin Fou, voilà, na pesi yo mbote belé Xbox, monsieur le porte-parole. Ça dit bande konanga itangu ngai galmi ko fax na yaka awa na lobaka toujours ba chinois toza na temps distraction te ba chinois photo za la morale et kemba ba chinois biso ça dit imer na biso faut za adapter na ba situation nyonso ata olala ki olamuki balamusi na pongi tala ba fin Karine Mokonzi boye ça dit faut za la esprit dire esprit kemba et ba chinois toti kaka kokenda ka koluka ba problème pona sima nango ba kotsa Karine Mokonzi la baronne ba finga Karine Mokonzi la baronne ba tebele ba mona rabiso ba tumabe alors Karine Mokonzi a utaibo ko sala direct na ye à lobby Karine Mokonzi a expliqué na ba chinois nene faut bozala Karine Mokonzi a réveillé conscience à ba chinois ça dit ngala sepene loro moko la Chine botu na nini ngai Galmi Kofax na sepene loro ka moko ça dit makambo la baronne à lobby et ça pareil makambo oyo ngai na balenge de la presse to zala awa pona kolobela bino na Rose Bombo ba chinois toko bandela ngoti wapi tant autre ça na ta distraction te tant autre zali oyo et ça na temps il y a distraction te on la baronne à lobby ça dit botika ko saturer cerveau ya Karine Mokonzi na ba problème botika ko saturer mémoire ya la baronne na ba problème oyo nyonso ok ko pelisa ba moto na ye kuna alepo na suka retour na ngwezonga ba mélanger Karine Mokonzi na kati na suka retour na ngwezonga nini tala ye kuna lobela Karine Mokonzi appelisi moto awa ale to finga na ye Karine Mokonzi pe na ye oyo so sala ndengwana to ko lapide bino Karine Mokonzi la baronne à mettre fin na makambo nyonso ça dit ba chinois ba ndeko na ngai ya la Chine ba sœur na ngai ya ba chinoise ba papa na biso ba Xbox ba papa na biso Capita c'est-à-dire to passer na makambo zali essentiel ne yango wana to sala Karine Mokonzi pas question de distraction Karine Mokonzi a préparé ba projet o zali ya vie na ye muto nyo salobela Karine Mokonzi il faut azala d'accord na maloba Karine Mokonzi la baronne muto nyo sabeta tolo ya loba ke ngai na prendre na Karine Mokonzi la baronne ça dit aza obligé ya ko kotsa Karine Mokonzi na ba polémique lisusu te ata ovandi oki ba fini la baronne to ko répondre te totika comme la mwana batumpoka totika comportement o Karine Mokonzi bino boki na lobaki ça dit boki ba comportement ma be o abelelaki Galmi Kofax pour raison ya discipline et mission ça dire na kutanga comporter dans la droit ngana ka ko appuyer message à Karine Mokonzi la baronne envers la Chine ba chinois
ba chinois face à la esprit et kemba chinois face à la mutumoro donc ça dit ata mi pepango ya ndenge nini eko ningi ça été chinois a rose à la raté ndenge na monaki bandeko na ngai boss kize ngai comportement oyo et te le kale entre la Chine wa mi pepe e na gauche to ningani mi pepe e na sud to ningani mi pepe e na nord to ningani non chinois face à la esprit et kemba parce que bitumba o kare boko na so bunda et zo senga abunda wana bato esprit et kemba bango et donc c'est abunda ngona bateau ça dit baza donc plus que 1000 esprits bitumba ya libala et yakana menace ebele libala et dans libala donc ba projet libala et la musarana ki ndoki ya famille au moment na noko boya la baronne na ndenge ya bien abosana ko Karine Mokonzi kala mais et non mona na obala ça dit mi pepe komi koya akotala banani balobela kaye banani basutena kaye azoboka mi pepe pona ko distraire Karine Mokonzi la baronne mais ba chinois s'il vous plaît galmi ko fasse na ka ko appuyer maloba ya Karine Mokonzi la baronne pourquoi parce que na comprendre ande comment c'est balobi et za makambo to monya la rapasi ya koloba matin midi soir a na rose bombo officiel nana ngo ayibite na kati ya la Chine ça dit ba chinois nyo so bazali wana bango nyo so te balinga Karine Mokonzi la baronne wana yebani. Parmi nous les Chinois, il y a aussi des Chinois sorciers. Il y a aussi des Chinois oh bah il y a permis la Karine Mokonzi la baronne pour essayer encore plus de détruire Karine Mokonzi la baronne. Mais bah ça sera toujours bah face à basango la baronne ngana lingakayo, la baronne na préférakayo, la baronne a une autorité morale yonde boy. Mais na c'est muté manaye idée za la ka moko il y a que détruire Karine Mokonzi la baronne. Alors na minute oh à partir d'aujourd'hui, juste regarde live Karine Mokonzi la baronne. T'as les missions galmi ko fax awana rose officiel makambo ya polémique et si là makambo ya distraction et si là ataba tindelo 15 000 vidéos ba fin Karine Mokonzi la baronne koleka na yo répondre été ezanini ba envoûtement ba zozo wana nyoso ba yebi force Karine Mokonzi la baronne ça dit la Chine faut la fière ya la baronne pourquoi basi nyoso sur internet na mi bal sur internet o ba comment la bango ba PD ko fin Karine Mokonzi la baronne le rôle ba zoro mabia la wana ça dit abosa identité na ye donc à sacrifier qui mobali na ya comment moi si car pas soit na Karine Mokonzi la baronne bango nyoso na ba yebi vraie force ya Karine Mokonzi la baronne alors tu vois on attend ya ko pesa bango crédité. Donc, tu vois, on attend, il y a repéré ça, on m'a lobate, lobaka, non. Tu vois, on attend, on attend. Au fin, Karine Mokonzi la baronne, tu rebelles tayo kara. Biso, tu as focalisé, na makambo, ils allaient plus important, makambo ya libala. Mais invitation à libala, et pas. Et tamboli jana ba WhatsApp Karine Mokonzi yemoro azoti ndara malembe yangai déjà et dans le téléphone ngai dans la jour J na za pepo na ke deliba la Karine Mokonzi la baronne plus question à distraction to boyi milimo ya ba songi to boyi milimo na kati ya la Chine oyoki likambu boye ozu téléphone na yo obengi to boyi milimo wana to boyi milimo ke oyoki likambu boye ozu sali voice takutu balobi la baronne boye tala kutu boye non milimo wana esila toti kakoloka mwana batu biso ba chinois tota la ba porter malheur la Karine ya ba porter malheur ya Karine Mokonzi la baronne te bande ko excusez ngai biso li kukumeza la karabo na pesi papa mi ate mombo te sika otala ngai biso to karamaka bongo air moko c'est à dire que botika comme la mwana batu mpoka e mwana batu boyine ba problème oya koluka makamune kuna na osoki makwakala osoki nani okosili sango yo mbone bana kini balobaka arrêtons de mélanger Karine Mokonzi la baronne dans des sales bêtises voilà. Dalmi Kofax na lobby sous bien n'a quoi appuyer car idée à Karine Mokonzi la baronne pourquoi parce que alobi makambo bien pourquoi parce que sans soi lobeli yango ça dit réveiller conscience ya baki donc réveiller conscience ya kibomoto na ate kufaki ezalaki obligé ya kolamuka après avoir kolanda live ya Karine Mokonzi la baronne. Aimons Karine Mokonzi sincèrement. C'est-à-dire donc to lingaye na mitema na biso nyoso. To fongola mitema to linga Karine Mokonzi na ndenge ya bosolo. Aboyi problème to luka problème te. Mwana bato ba ça di bala na yeto pambola yeto sambela nzambe, ça dit préparatif nyoso eleka kitoko. Na yebi ke mipiku ya bato bazali ebele. Oyo bazo c'est la libala wane simbate. Y compris dans quelques membres pays à la Chine parce que la famille nyoso bande bazanga raté. To yeba je wana nyoso. Alors to ko pesa bino raison te ya ko seka Karine Mokonzi la baronne un jour. To ko pesa bino droite un jour bolo ba on ta libala na o te simbanga na ngote. Ta la libala ne salaka boyete non.
Toboyi mi pepa ya mabe, toboyi distraction. Adoration, adoration. Et le barros bon officiel de vous Irlande. Ça dit adoration de adoration. Tout le monde a l'attitude, il y a adoration. Tout le monde a l'attitude, il y a ma bonne délit. Tout préparer l'ibale ya Karine Mokonzi na ma bonne délit. Tout préparer la cérémonie, ni au soir un mariage à la baronne, na ba gêne et prière. Oh alinga Karine Mokonzi la baronne. Ça dit ceux qui datent comme pemeni, to ko compte besoin de gêne et prière. Donc ça la gêne et prière, choupette officielle, à conduire besoin de gêne et prière, nous sommes pour préparer les bala et les cas malamu. Oh ya koyoka message te seka dali ndoki. Oh ya continuer bizaleli ya mabe après mission oh na après live ya la baronne, c'est que ozali ndoki, c'est que na vie na yo, oya na yo pembe na la baronne pour olokaye. Alors biso bato to sambela katoko telemela bino jusqu'à la fin. Ba jaloux pe mena Karine Mokonzi la baronne boko souka boko sambwa toko belle la bino toko rêver c'est bino matin midi soir polémique et si là distraction et si là adoration attitude moko ya adoration toko misaka nzambe oyo azo fonga Karine Mokonzi ba porte belé parce que tu sais que après libala a ko continuer carrière na ya ko yemba après libala a ko continuer sous carrière na yepena ya chanteuse congolaise ba ko yemba ba featuring ezali prévu ezali belé mais to stopper on a nous moukier pour na préparatif ya libala pour na ndeko moi si azala vraiment na temps ya ko se concentrer pour na libala na ye a bon attendeur sali to linga Karine Mokonzi na bolingo ya solo toyoka mwana batalobi totika mwana batalobi so monique au karano ba choc té longwa na la Chine so monique banga na yo longwa ba chinois photo zala esprit et kemba ata ba bengi yo qu'on céder esprit, qu'on perdre esprit. Heureux mariage et bon mariage encore une fois et bon préparatif. Il y a l'ibala na yo Karine Mokonzi la baronne na beau frère Nabiso Tigre. Merci beaucoup.